sommeil. Tant on a continué à profond sommeil nangai, qu'est-ce que je vis? Namoni batu ebele makasi. Namoni vraiment batu ebele. Tant on a moni batu ebele, namoni bazola kisanga matanga ya notre frère Mike Kalambai, notre papa. Namoni délégation à batu aboto. Namoni balatisi bana na uniforme. Namoni ba micro, en tout cas ezalaki événement moko munene makasi. Et na kati ya ndoto wana tango nazomona matanga ya ndeko na biso Mike Kalambai, na ye komona bana na ye. Na matanga wana na yaki komona kaka pasteur moko o azaka na 7e rue. Batu bako comprendre. Paraîtrait qu'il y a déménagé. Côté à terrain na 7e rue. Na ye komona pasteur wana. Mais na kati ya ndoto na bandaki kokoka kolela Mike Kalambai te. Je sentais la paix en moi. Je sentais la paix. Alors qu'est-ce qui s'était passé pour toi avancer? Na kati ya ndoto wana nazomona pasteur wana ya 7e rue. Et lorsque tozaki na matanga, esprit ya Mike Kalambai e bandaki kotelengana. Esprit bandaki kotelengana bien aimé, la vitesse moko fusée kosa. Et moi je suis en train de regarder son esprit, ndenge bandaki kotelengana. Pasteur wana ya lumete, yepe abanda komona ndenge nini esprit ya Mike Kalambai ezotelengana. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Pasteur wana azalaki koveiller na esprit ya Mike Kalambai po ayebana kokanga. Esprit ya Mike Kalambai ndenge bandaki kotelengana. J'espère que bato ba yebi mamba monde à spiritualité, ba bazwa grâce ya ba vision, ba comprendre makambo wana oloba. Et moi je suis en train d'observer. Pasteur wana ngana banda komona mais azomona ngate. Le azalaki ko veiller na esprit ya Mike. Et esprit ya Mike ezaki na vitesse makasi. Alors na kati ya ndoto na bandaki ko regretter loko moko. Nazolo bangabi skotala ndenge Mike Kalambai akufi. Est-ce que Moïse Mbie akoya na matanga ya Mike Kalambai avec tout ce qui s'était passé? Regret nanga ezalaki kaka wana. Tango na situki directement na sentir kaka nazaki na attitude de prière. L'esprit m'a dit prie pour lui. Na lamuki na bandi ko prier pour na Mike Kalambai. Tant na bandi ko prier na tuni na bandi ko prier kaka ko prier. Esprit ebisinga te. Lela mawanzambe likola Mike Kalambai. Bien aimé, j'ai commencé à pleurer la miséricorde de Dieu sur la vie de notre frère Mike Kalambai. Donc je commençais à prier. Tant qu'on a cité comme on a dit Seigneur, aie pitié pour Mike Kalambai. Bien aimé, j'ai commencé à pleurer. C'était à 4 h du matin. Maya misu ezokatate na bandi kolela. Seigneur, aie pitié. Ta miséricorde sur la vie de Mike Kalambai. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Et puis, il y avait un moment que je me suis stoppée. J'espère que tous en avez intercesseuse, intercesseur. Prier pour parce que moi je suis une intercesseuse, pardon. Et quand je commençais à prier, et ça le quoi Saint-Esprit a pu sujet. Tant on a kati, je demandais encore au Saint-Esprit, qu'est-ce que je vais encore dire? Le Saint-Esprit m'a dit quoi? Alors, si réellement Ayebi Mike Kalambai, si réellement Jésus-Christ a pona Mike, na debi a carrière, tant on a no Mike azaki lokote, tant on a no zaki célébrité, Yebi Sanzambe wana ayoke la kaka Mike Kalambai mawa. Bien aimé, le Saint-Esprit m'a dit pour na bandako sambela na mbetu, abisinga longwa na mbetu kita na se, na lingaki na fukama. Esprit ebisinga te, la tolo na se. Et je me suis plongé par terre. Na continue qui signe wana. Na continue qui requête au Saint-Esprit apesa kinga na bandi ko bandela. Ngabi Saint-Esprit de Dieu merci. Seigneur, si réellement oyebi Mike avant qu'il a comme célèbre. Si réellement oyebi Mike Kalambai obisoto yebi lelote opona ye. Seigneur ta miséricorde bien nommé. Ce qui kana lobi mawana nzambe likola Mike o nga kolela te. Je faisais que pleurer, et puis quand ça me monte, c'est naturel. Et m'attaque naturellement. J'espère que bato ope, mi balemi satu na makamba bonzambe, o bazwa temps, o bazwa ngolu parce que ça grâce, que nzamba koti la bango ba message à ko intercéder pour na bato, ba ko comprendre eloko ngana zoloba. Et Saint-Esprit atondi ça qui mawe belé na mutema nanga pour na ndeko na biso Mike Kalambai. J'ai commencé à intercéder pour notre frère Mike Kalambai.
de 4h jusqu'à 6h du matin. Et journée wana nazaki lokwa muto azaki en deuil. J'étais toujours saisi par le Saint-Esprit. Je voulais dire ceci, il y a d'autres personnes tant on a que j'étais saisi par le Saint-Esprit. Et zakaka mutu oyo azwa ngolu ya kozala messager de Dieu, ndia ko comprendre Saint-Esprit akangara bato en otage ndenge nini. Pardon, je m'excuse. Ezalaka na volonté na ngai te ya biso te. On comprend que on a vraiment saisi parce que c'est Dieu, il est le maître de tous les esprits, de tous les âmes. Le message c'était ça pour notre frère Makalambai. J'espère que mutu nyonso oyo ako partager vidéo ko komisela ndeko na biso message. Nzamba kozanga ko pambola ete. Nalinga ina bakisa boy. Na bato apoto, bato ebele babenga kanga mafa na moni boy. Surtout na monde na biso ya théâtre. Mama fa na moni boy. Tala na loti kingani. Tala na loti kingani boy. Na loti entel mabe. Bien aimé. Ezalaka orgueil te ya koloba ke biso nde toza spécial poto ya kopesa ba message ya bato. Non. Ezakate ke toza spécial. Tango yo pe nde kozu message ya mutu. Ko bomba ngote parce que eza compte bancaire na yo te. Ça là est fort, comme c'est là mon message. Parce qu'il y aura un jour, Dieu va nous demander. Na pesa comme message à Zuma. Oyebi saka été. Parce que lelo Zuma zo telengana. T'as l'esprit à Zuma place zo souffrir. Okoza la fouetter. Zamba ordre. Ezana armée o ezana ordre lokola ya nzambe zati. Bas ange o ba copinure ba sali, baza très colérique. Ba ange wana o ba ko shishaka biso. Baza batu moko ekozala somo. J'espère que biso sototanga la Bible. Ndeko isika oza ozu message ya mutu komisa. Neti nga naza na nga bankiti. Na fandi na message tungi singa na bengi papa zuma ya non natika message yo ya papa Mike Kalambai. Donc c'était juste ça pour notre frère Mike Kalambai. Avant nanu nasonga simana na benga papa na biso Zuma pona kolekisa message oyo. Na benga ki moko ya ba journaliste ya monde YouTube. Na tindeli message. Na ebisie papa edenga pona numéro ya Mike Kalambai parce que naza na message ne oyo ezotungisanga il faut nga na tikela ye. Mais apesa kinga réponse te. Mais aza bras droit. Aza pe na numéro à Mike. Il pouvait faire aussi quelque chose pona kutana na Mike, mais il n'a pas fait ça. Alors na mona ki na rosala ndeni. Na bengi papa Zuma pour les lobos ou message oyo. Ezaka pona sentiment te. Ezaka pona lolendo te. Na beti pe moi ba porte na baton sous comment na ko joindre Mike Kalambai. On a transmettre ye message parce que eza ya ye. Mais les gens n'ont pas voulu, je ne sais pas. Tant que tu vas célèbre, tu vas na facilité à kokomisa mutu, le quoi ba protocole, ba pensaka nini. Ba pensaka nini. Yo katika soki na kutani na mutona c'est pour l'argent non. Mon patron c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nzamba futa kitoko koleka bato mokili. C'était juste pour couper sa message et puis pour nous sauver. Bien mais je voulais dire ceci. Au moment où Nzamba ola kisayo makambu ya mutu. C'est qui façon que les loko lingeye la ndeko na biso à l'avenir. Nzambe akosepela na ngote. Alors Nzamba tala katena kitsa message pas un tel. Aye bisaye parce que soué Nzambe zakato telingana te. Soué Nzambe zalaka molimu na biso un jour et se retrouver na sika ya pas cité. Te. Yango moni apesa ka message nzamba lingaka toujours ko avertir yebisa kingani boye yebisa kingani atika dis un tel de se repentir. Et je voulais dire ceci à Mike Kalambai, mon frère, si tu me suis lela kaka mawa nzambe, pleure la miséricorde de Dieu dans ta vie. Yebisa nzamba yo kelo mawa na lobi kaka onga na moni na bakisi te na longolite yebisa nzambe ayoka kaka mawa. Bien aimé mokili ya kozala célèbre eza facilité. Célébrité oyo tondi na ba réalité belé. Célébrité oyo tolukaka succès et ça monte moko facilité. Lorsqu'on matio comme le col en poule, le diable peut akolinga aluko kaka. Et si tu n'as pas une vie de prière, c'est la mort. Moyo
profond sommeil nangai, qu'est-ce que je vis? Namoni batu ebele makasi. Namoni vraiment batu ebele. Tant namoni batu ebele, namoni bazola kisanga matanga ya notre frère Mike Kalambai, notre papa. Namoni délégation à batu aboto. Namoni balatisi bana na uniforme. Namoni ba micro, en tout cas ezalaki événement moko munene makasi. Et na kati ya ndoto wana tango nazomona matanga ya ndeko na biso Mike Kalambai, naye komona bana na ye. Na matanga wana nayaki komona kaka pasteur moko o azaka na 7e rue. Batu bako comprendre. Ba retraite à déménageant. Côté à terrain na 7e rue. Naye komona pasteur wana. Mais na kati ya ndoto na bandaki kokoka kolela Mike Kalambai te. Je sentais la paix à moi. Je sentais la paix. Alors qu'est-ce qui s'était passé pour toi avancer? Na kati ya ndoto wana nazomona pasteur wana ya 7e rue. Et lorsque tozaki na matanga, esprit ya Mike Kalambai e bandaki kotelengana. Esprit bandaki kotelengana bien aimé, la vitesse moko fusée kosa. Et moi je suis en train de regarder son esprit, ndenge bandaki kotelengana. Pasteur wana ya lumete, yepe abanda komona ndenge nini esprit ya Mike Kalambai ezotelengana. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Pasteur wana azalaki ko veiller na esprit ya Mike Kalambai po ayebana kokanga. Esprit ya Mike Kalambai ndenge bandaki kotelengana. J'espère que bato ba yebi mamba monde de spiritualité, ba bazwa grâce ya ba vision, ba comprendre makambo wana oloba. Et moi je suis en train d'observer. Pasteur wana ngana banda komona me azomona ngate. Do azalaki ko veiller na esprit ya Mike. Et esprit ya Mike ezaki na vitesse makasi. Alors na kati ya ndoto na bandaki ko regretter loko moko. Nazolo bangabi skotala ndenge Mike Kalambai akufi. Est-ce que Moïse Mbie akoya na matanga ya Mike Kalambai avec tout ce qui s'était passé? Regret nanga ezalaki kaka wana. Tango na situki directement na sentir kaka nazaki na attitude ya prière. L'esprit m'a dit prie pour lui. Na lamuki na bandi ko prier pour na Mike Kalambai. Tant na bandi ko prier na tuni na bandi ko prier kaka ko prier. Esprit ebisinga te. Lela mawanzambe likolo Mike Kalambai. Bien aimé, j'ai commencé à pleurer la miséricorde de Dieu sur la vie de notre frère Mike Kalambai. Donc je commençais à prier. Tant qu'on a cité comme on a dit Seigneur, aie pitié pour Mike Kalambai. Bien aimé, j'ai commencé à pleurer. C'était à 4 h du matin. Maya misu ezokatate na bandi kolela. Seigneur, aie pitié. Ta miséricorde sur la vie de Mike Kalambai. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Ezokatate. Et puis, il y avait un moment que je me suis stoppée. J'espère que tous en avez intercesseurs. Prier pour parce que moi je suis une intercesseuse, pardon. Et quand je commençais à prier, et ça le quoi Saint-Esprit a pu sujet. Je demandais encore au Saint-Esprit, qu'est-ce que je vais encore dire? Le Saint-Esprit m'a dit quoi? Alors, si réellement Ayebi Mike Kalambai, si réellement Jésus-Christ a pona Mike na début à carrière, tant on a no Mike azaki lokote, tant on a azaki célébrité, Yebi Sanzambe wana ayoke la kaka Mike Kalambai mawa. Bien aimé, le Saint-Esprit m'a dit pour na banda ko sambela na mbetu, abisinga longwa na mbetu kita na se. Na lingaki na fukama. Esprit ebisinga te, la tolo na se. Et je me suis plongé par terre. Na continue qui signe wana, na continue qui requête au Saint-Esprit appelé Sakinga na bandi ko bandela. Ngabi Saint-Esprit de Dieu merci. Seigneur, si réellement oyebi Mike avant qu'il a comme célèbre, si réellement oyebi Mike Kalambai obisoto yebi lelote opona ye, Seigneur ta miséricorde bien aimé. Ce qui kana lobi mawana nzambe likola Mike onga kolelate. Je faisais que pleurer, et puis quand ça me monte, c'est naturel. Et m'attaque naturellement. J'espère que bato ope, mi bale mi satu na makambo bonzambe, o bazwa temps, o bazwa ngolu parce que ça grâce, que nzamba koti la bango ba message à ko intercéder pour na bato, ba ko comprendre eloko ngana zoloba. Et Saint-Esprit atondi ça qui mawe belé na mutema na nga pour na ndeko na biso Mike Kalambai. J'ai commencé à intercéder pour notre frère Mike Kalambai.
de 4h jusqu'à 6h du matin. Et journée wana nazaki lokwa muto azaki en deuil. J'étais toujours saisi par le Saint-Esprit. Je voulais dire ceci, il y a d'autres personnes tant on a que j'étais saisi par le Saint-Esprit. Et zakaka mutu oyo azwa ngolu ya kozala messager de Dieu, ndia ko comprendre Saint-Esprit akangara bato en otage ndenge nini. Pardon, je m'excuse. Ezalaka na volonté na ngai te ya biso te. On comprend que on a vraiment saisi parce que c'est Dieu, il est le maître de tous les esprits, de tous les âmes. Le message c'était ça. Pour notre frère Makalambai, j'espère que mutu nyonso oyo ako partager vidéo ko komisela ndeko na biso message. Nzamba kozanga ko pambola ete. Nalinga ina bakisa boy. Na bato apoto, bato ebele babenga kanga mafa na moni boy. Surtout na monde na biso ya théâtre. Mama fa na moni boy. Tala na loti kingani. Tala na loti kingani boy. Na loti entel mabe. Bien aimé. Ezalaka orgueil te ya koloba ke biso nde toza spécial poto ya kopesa ba message ya bato. Non. Ezakate ke toza spécial. Tango yo pe nde kozu message ya mutu. Ko bomba ngote parce que eza compte bancaire na yo te. Ça là est fort, comme c'est là mon message. Parce qu'il y aura un jour, Dieu va nous demander. Na pesa comme message à Zuma. Oyebi saka été. Parce que les Zuma zo telengana. T'as l'esprit à Zuma place ils ont souffrir. Au cause à la fouetter. Zamba ordre. Et ça na armée ou ils na ordre le col ya nzambe zati. Bas ange o ba copinure ba sali, ba za très colérique. Ba ange wana o ba ko shisha kabiso. Baza batu moko ekozala somo. J'espère que biso sototanga la Bible. Ndeko isika oza ozu message ya mutu komisa. Netinga naza nga bankiti. Na fandi na message tungi singa na bengi papa zuma ya non natika message ya papa Makalambai. Donc c'était juste ça pour notre frère Makalambai. Avant nanu nasonga simana na benga papa na biso Zuma pona kolekisa message oyo. Na benga ki moko ya ba journaliste ya monde YouTube. Na tindeli message. Na ebisi papa edenga pona numéro ya Makalambai parce que naza na message ne oyo zotungisanga il faut nga na tikela e. Mais apesa kinga réponse té. Mais aza bras droit. Aza pe na numéro à Mike. Il pouvait faire aussi quelque chose pona kutana na Mike, mais il n'a pas fait ça. Alors na mona ki na rosala ndeni. Na bengi papa Zuma pour les lobos ou message oyo. Ezaka pona sentiment te. Ezaka pona lolendo te. Na beti pe moi ba porte na baton sous comment na ko joindre Makalambai. On a transmettre ye message parce que eza ya ye. Mais les gens n'ont pas voulu, je ne sais pas. Tant que tu vas comme célèbre, tu vas avoir facilité à kokomisa mutu, quoi ba protocole, ba pensaka nini. Ba pensaka nini. Yo katika soki nakutani na mutona c'est pour l'argent non. Mon patron c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nzamba futaka kitoko koleka bato mokili. C'était juste pour nakoper sa message et puis pour nako sauver. Bien mais je voulais dire ceci. Au moins tant nzamba ola kisayo makambu ya mutu. C'est qui façon que les loko lingeye la ndeko na biso à l'avenir. Nzambe akosepela na ngote. Alors nzamba tala katena kitsa message pas un tel. Ayebisaye parce que soué nzambe zakato telengana te. Soué nzambe zalaka molimu na biso un jour et se retrouver na sika ya pas cité. Te. Yango moni apesa ka message nzamba lingaka toujours ko averture. Yebisa kingani boye. Yebisa kingani atika. Dieu intole de se repentir. Et je voulais dire ceci à Makalambai. Mon frère, si tu me suis, les lakaka mawa nzambe. Pleure la miséricorde de Dieu dans ta vie. Yebisa nzamba yo kelo mawa. Na lobi kaka onga na moni na bakisi te na longolite. Yebisa nzambe ayoka kaka mawa. Bien-aimé mukili ya kozala célèbre eza facilité. Célébrité oyo tondi na ba réalité belé. Célébrité oyo toluka ka succès et ça montre mon facilité. Lorsqu'on matio comme le col en poule, le diable peut akolinga aluko kaka. Et si tu n'as pas une vie de prière, c'est la mort.